esika na tonga kamba Yerusalemi ya sika kuna kuna etonga mana usala mopesa mele na kamba Yerusalemi ya sika na ya na kuzwila lifuti solo na mokolo mibale oyo elikaki papa asengaki mazut na tina botongi Yerusalem. Mingi bazali kotosa, mingi bazali na difficulté ndenge nini kotinda mwa mosolo wana ekombela epai ya ye moko papa na maboko na ye. Solo kombo ya mutu epesamaki pe numero epesamaki, kasi mingi baza kotungana nanu bazo yeba te papa nono ango nani, papa masampo ango nani, ndenge nini tokosalela yango. Papa alobaki ete opération wana ezali ko continuer ya majute wana botongi ndako na biso ya bankole memorial yango. Tokobenga papa nono aya ko expliquer likambo yango ndenge nini papa Fumalongo, papa Simon Kimba Onkiangani o azali mokonzi ya bule oyo liloba na ye moko kaka nde tokolanda yango, nde aya ko expliquer biso likambo yango ndenge nini ezaleli. Pamba te bato ebele awa baza koyoka Yerusalemi posa na bango ezali ke batonga pe bango pe baparticipe bazwa mapamboli, bakoka kozwa mapamboli ntango ekokotaka na nzoto okomiyeba te. Ebiso nyonso toza koluka esika ata Nzambe azali. Nzambe azali wapi? Awa na kati na Yerusalem. Papa nono. Okomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci bien papa na ndenge opesi ngai autorisation na kwa pour s'adresser devant bakimbangisi et papier na mokili mopima. Okomba tata Nzambe ko sateli Molimo Santo tozopesa compte rendu ndenge contribution ya mazut et salami kino na mokomo lelo. Ndenge tata Molimo Santo asengaki to salela ba esquignos à travers le monde entier et c'est là to contribuer pour na mazut oyo eko servir pour na musala oya mémorial constant au sali contribution est vraiment faible jusqu'à présent. En plus batumsusu bazaka ko hésiter parce que bazoye baté voini les a autorisé et ko permettre mbongo ekoma facilement en kamba. Entité mususu bazo senga mbongo eleka par canal na bango plutôt que ya directement en camp. Alors ils ont ça la marque de confiance. Au départ tu pesa na une contribution de salameli. So total baïjki à travers le monde entier
13 Ijiki Pamba va contribuer. Donc, tous les Ijiki Kamba a payé $245 na 1 592 000 francs congolais. Na RDC, tous les Ijiki Misatu Nord Kivu a payé 1 million. Chopo a payé 500. Ituri Bunya a payé 230. Dans mon Kilia Suisse, tous la paroisse à Lausanne a payé 200. Na Hollande, tous la paroisse à Rotterdam a payé 350. Na Royaume-Uni, tous la 2 paroisses. Paroisse de Londres a payé 300. Paroisse de Stockwell a payé $260. Na France, 2 paroisses payent 6. Paroisse à Saint-Ouen a payé 500. Paroisse à Saint-Denis a payé 1000. Belgique, Anvers CAC a payé 300. Italie, la paroisse Moko a payé 300. Na Irlande, à Dublin, a payé 500. Dans ce total, Ishki Ndengeza na kati ya mokili mobimba, Ishki 13 paroisses CAC va contribuer, ça peut déjà faible. À part ça, Toupé, Sepelaki, Mbele Tata Molimo Centre, Balbaki qui a besoin de Ndambongo na Kamba pour na Mazout, mais il y a la possibilité où il peut intervenir. Tous a 15 familles intervenir. Tous a famille à Papi Kapamba, na Masina Sifoko, à $245. Tous a famille à Martin Matendo Mumbembe, à $400 000 francs congolais. Famille à Emmanuel Fwamba, à $102 000. Papa Léon Katal, à $60 000. Famille Ngeitadi la Fukiakanda, na Bandal, à $600. À $10 plutôt. Famille Mathieu Kabongo, na Lubumbashi, à $600. Famille Patrick Bikaka, la Matondo, na Lubumbashi, à $50 000 francs congolais. Kibodi la Salou Feli, à $750 000 francs congolais. Famille Mupanga, à $100, na 60 000. Famille Makonde, na Pointe-Noire, à $17. Famille Tambila, na Kwende, na France, à $102. Famille Kassongo, Madame Kassongo Francine, na Saint-Denis, à $600. Madame Yambili Marie-Christine, na Saint-Denis, à $70. Marie Kale Kamasanga, na Italie, à $300. Awa Nankamba, tout ça, Mouko Konjo, Kodie donné à $26 000. Pour nous faire sa précision, tout le biboy. Tout sengi mbongo eya directement Nankamba. Moutou a Kongola mbongo te. Numéro, il y a la contact, ezali 089 22 11 825. Pour nous avoir reçu tokotina na muto atindi mbongo muto akoyate nazana 10 personnes bosaleli bopesanga ba réciter tokotinda directement na muto atindeli apesi mbongo soki muto anaza musika tokotindele na WhatsApp soki ye alobi ke bon reçu na bopesa mutu te nde tokosalela bongo mais tokozala te muto akongoli mbongo ayepesa biso tosala topesa ba reçu a distribuer te eza direct. Mbongo soki oligi ko contribuer au contacter directement numéro to PC. Tolobi 089 22 11 825. Pour un renseignement nyonso au contacter sur le numéro wana. Toza la possibilité nyonso o ezali pour ko résoudre mutu kaya mutu ndinga ligati la sombon. Toza la ba voix nyonso. Western Union ezali. Bonegram ezali. Bien que Nankaba toza na riate, mais toza na collaboration na ria quelque part. Soko joindre biso na numéro ana tokopesa possibilité ndeni outil la biso na ria. Toza na possibilité na Orange Money, toza na possibilité na M-Pesa, toza na possibilité na Airtel Money. Soki pe olingi procédure so pour que eko facilité ka mbongo ko Nankamba to yokani otindeli biso. Mutu akongola mbongo te. Mbongo directement na Kamba nde sengi mbongo mutu akongola mbongo te entité moko te lo ba ke ngai nde na oketiki la bino mbongo directement otindi mbongo na Kamba reçu directement au numéro wana reçu et releka na numéro msusu te
kaka seul numéro lande ekopesa yo réussi renseignement nyonso ozwi na numéro otopesi soki omoni otindaki mbongo ekomeli biso te ou bien totangi komona ote signaler biso soki pe bomoni botindaki déjà mbongo bakongolaki na ba responsable bo annoncer biso ke totindaki mbongo boye bo pesa biso pe ba numéro na bino o tokotinda bino ba réussi tosengi tokoko tosambela oyo pote mutu nyonso aza na souci likambo ya tata Molimo Centre ekende liboso pe batu o bazali misika bazo kosenga babi vraiment ke tolingi mbongo ekoma directement na kamba yango tozwi ba mesure oyo mpona kosécuriser mbongo ya batu pe confiance ezala parce que batu mosusu bazozala na confiance te concernant ndenge katele ezali te mutu asala calcul ya carburant na ye ndenge ezali na mboka na ye lokwa babi fi yo beti machine obi epa na biso fi ezali boye na otinda boye tozali na carburant mais machine wana ekosala msala ekotaka pe huile moteur machine wana ekozala pe na besoin ya pièce oyo bakoremplace so likambo ekwei nyonso ezalaka na kati na yango tobeta mpenza bamashine te mpona nini ngai nalingaka ezala boye te ndenge tosengaki bakataki fi na 300 mais lokola bamosusu bamoni baza na possibilité ebele lokola na Paris Saint-Ouen bapesi 500 Paris Saint-Denis apesi 1000 oyo mpe amonani plus apesi nyonso kaka mpona mosala ya tata Nzambe nakanisi yango nde tongai topesa comme contre rendu ya bandeko mpe kosenga po ete bakoka kosalela ndenge tosengeli po ete motu nyonso azala na confiance na kambo tosala motu nyonso azala sûr ke mbongo na ye komi ya destination ngai oyo nazwi maloba na ordre ya papa Mwambanza kombo na nga papa Nono Lusimba Dio Masambo donc soki oza na besoin ya renseignement contacte nga po bato mosusu bazohésite est ce que ekokoma pa ya papa ekokoma boye yango wana naleki liboso na ordre ya mokonzi po ete bomona boyoka mpe mongongo boyebake ye wana ye papa Nono lere obengi na telefone oyoki ngai koza na hésitation te ezali mbongo eye na nkamba directement nakanisi yango nde tozalaki nango mpona kopesa na bandeko nyonso éparpillé à travers le monde entier na kombo ya tata Nzambe nkolo espe tata Molimo Centre amen. Merci papa Nono okoki kozonga na yo wana nde maloba euti epai ya tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kiangani ndiye soki amonani te ndenge toza kolobela yango ntango nyonso na tina ya mosala munene bato esi basosoli weekend yango nde oyo baza na basosiete ya bamindele basosiete ya leta baprofitaka koya kozwa mpe oyo ya bango na nkamba yango nde tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kiangani aza bloqué kuna na kati na résidence mpona koyamba bato nyonso wana mpona lelo tosilisi boye kombo tata mwana mpe Molimo Centre amen. Ika twakubike no moko twatonda lusiamusu tutambuli kwa Nzambi yetu mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela